Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Boutique d'habillement Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, au numéro 18 rue d'Avers à Lyon. Référence Saxe Gambetta. Numéro de téléphone 07 53 86 56 53, précédé de double 033 à partir de l'étranger. Vente de toutes marques de tenues vestimentaires, chapeau, képi, chemise, veste simple, pantalon, costume, pull, polo, sandales, tout pour l'habillement et la bonne présentation de l'homme digne du 21e siècle. Ça paie comme jamais à la boutique Ephrata Mode Lukombo à Lyon, en France. Des véritables marques d'origine en provenance d'Italie. Commandez dès à présent vos tenues vestimentaires toutes marques certifiées d'origine. Des griffes Yohji Yamamoto, Versace et j'en passe. Dolce Gabbana. Ephrata Mode en Lyon, en France. C'est la grande marque d'habillement signée Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, toujours à la page, toujours à la mode. Bonne année 2022. Ephrata Mode, Dati Lukombo, la bière d'Élix. Edino, yoza fin, utaleke ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Ozwangai, ozwaye, est-ce que ça laka? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya si o bakutia bilongo pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi? Global Express. Batu buzali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Busujano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman Global PM Express. Patrick Malovengi. Air d'ouverture na chose année de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Wana bino batu buzali na poto oli kutinda biloko ngela na Afrique mais oza kutuna Global Express izalaka wapi
eza esika kubunga te eza bongo na Satorus soko eye na Satorus okoti Satorus otuni numéro 27 rue Léon Bandiku wana okumana Global Femme Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour na resunga ba déronation baza na étranger précisément na Congo Kinshasa Angola et Brazzaville. Toza na tozotinda ba colis toza na ba fret oyo kinda ba conteneur le fret maritime na le fret aérien oyo totinda na avion totinda pe ba petit colis ba colis express oyo esala ba 2 jours et soki kaka wana te toza pe na service funéraire au cas où j'ai problème à décès pour hésiter tout le monde a mis au fouti à na poto au salle maramio sur makine na ndenge ya biso la poto au l'équipe agence au jus DVD na yo au monde ndenge prestation et les kaki na kin selon bout na yo Bandiku Global Femme Express izali agence ya sir oyo bakutia biloko mpe uzwi yango na assurance nyonso mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux Global Express rapidité confiance sérieux nga atikaki biloko siko nake komitikanga moko na biloko merci bandeko nyonso bomesana kolanda ya bino mopanzi sango monene ya mboka na nkombo ya le king de la presse Edino Image lelo na yesu na Lyon kokutana na ye moko prêtre baprêtre Idira Gandi Kamatari tosololaki na ye la fois passé bato bakotikoti baduto masolo asololaki na ye eza lokuta epuis nkombo wana ya Idira eza ye te nkombo wana babenga baindira mais ye alobi Idira tokotuna ye ayebisa biso nano ntina nini ye azwaki nkombo wana ya Idira Gandi Kamatari tokotuna ye nano. Alors Kulutu, bonjour d'abord. Bonjour mon cher frère mopanzi sango Edino Image na kati ya kitalatala na biso ya mboka panza sango ya Congo. Merci pour la seconde fois oya mara na plateau na bino. En tout cas nazo comprendre te mais namoni ke bozali na moi posa ya koyeba ba masese oyo bombama na samai puisque moni mokilo bato bakomi koloba bilobela nde tokomo vivre en virtualité bato tout basegare yango nanga namoni non fo nazongisa bato na ndenge ya antiquité mais antiquité mpenza mingi te puisque mokili ezotambola na mikolo na ba 200 000 alors mpo okokamwa mwana moko ya moke boye aosala batechnologie bamakambo ebelebele yango moni bato il faut balukaka trop batangaka il faut qu'on visite ba musée, il faut qu'on visite ba bibliothèque pour qu'on joue ba mayele donc instruction on moni ko tanga les livres vraiment et le romoko est très nécessaire na vie à moto pour ceux qui au côté classe T tant papa na maman baza bomoyi hermo comme quoi ça ndeba lobara okomo mona soki bandenge nino mona pebu okomi no mutema mabe okomi zabo. Merci okomi no mutema mabe okomi zabolo parce que otangaki te. Alors Didier Lomboto alinga yeba na Mukonza Paris. Mukonza Poto Didier Lomboto alinga yeba nanu. Didier Lomboto Mukonza Poto. Si Mukonza Poto. On a peut-être Anderson bango mibale basala association bana poto bazana kata structure ozomona ba makambo. Yango nazolo bana binoka ezaka ka ba anticipation na continuité à l'isolo mais ndenge antiquité pour vintage yango nde mouvement soki bozo landa ka somba zong sabo yango moni ba mabale belebe et comme balwa ko tout somba wana za banzembo o ezala kete ba proverbe o ko ka chanson de chapitre 9 il y a verset à Matthieu on comprendre que mukile salema na image ya mutu mais tant mukile salema na image na ye pas que la mutu o monte siko kaka mutu ye moko a compliquer le suba makambo la vie yango nozo mona ke nazana temps penza mingi te yako répondaka ba perronner moko boye baza sans faculté sans recherche donc il dira ezali kombo o papa m'apesa ngai oui apesa ngo pona nini apesa nga à partir ya ba sagesse o nazana ba sagesse ebele o comprendre te yo vanda nga mo muke ozomona ndenge nini na memela ba diapason ba masolo trop na masese hein toujours je parle toujours en parabole parce que la parabole c'est ça qui fait l'honneur de notre humain puisque la parole que vous sortez dans votre bouche, si ce n'est pas la vérité, donc il fallait que, avant que vous le sortez, il faut tourner
plusieurs fois ta langue autour de ta bouche pour que tu puisses t'exprimer, pas à confondre les histoires. yango na moni pe que tant ozoloba tourner pendant langue na yo pour malobeya. Bien sûr, il faut tourner langue puisque na boy na beta libaku. Ozo comprendre. Omoni humilité et ça la moto. Na boanya nyoso soki pe motongo azozala na botosi ya humilité o yazo mema. Neti peneke kumbazala. Omoni moi je parle toujours et je reviens toujours dans l'histoire puisque l'histoire ne change. Comprends-toi, puisque Bakala Djansanata vient à Mwalimu, Azam Moutumoko inégalable. Yé Moutouako le cahier la vie, na kete ba masolo la soba congolais azate pour asala ebele. Au moins ba makamusu so mutazol loba, batu ba mona on est seki. Mettons makamango comme au sérieux, batu ba comme au kima. Au moins na za zanati arche de Noé. Donc Nzambe ozo senga secours ozo mona batu bazo yati te na senga secours pe mingi te puisque moni makambo na ngeza ka makambo na omoni lelo ndeto komi na ba diapason mikolo yo makambo ba musique pena il faut ça la kana balar na yo pour ça la makambo mais peut-être comme on a un jour ba makambo ko pesa bien tu comprends donc cela veut dire que au moni vie ya mutu et ça na ko ba tantôt plus tôt. Mais il faut toujours la persévérance pour un optimiste. Ouais, namoni moi kande ali parce que namoni on dirait bazo sous-estimer yo hein. Mais les gens sont comme ça. Les gens sont naïfs. Ils comprennent rien, mais ils veulent parler. Ouais, ce sont des perroquets. Laisse parler les gens. Comme disait mon confrère artiste, que son âme repose en paix, Jacob Desvariers, du Cassave. Bon. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il dira Kamatari, offert déplacer artistes et musiciens on a combo ya Scola Miel, Mbetenge et Zoé Bella pour un album nayo. Alors, écoutez comment. Bon, moni wana za ba makamba coulisses. Toko ya ka tena ba kitala tala ndeka na ebsaka yo. To bando perone to expliquera ba tout biso to sala ki boy to somba ki boy. Wana koma ba masolo moko boy ba tantôt plus tôt. Ndeka masolo ça nous sommes des artistes, on collabore, c'est la famille. Donc tant qu'on a besoin, il y a collègue nanga ma chère Scola Miel dans ça qui a besoin puisqu'elle chante très très bien. Elle m'a bercé aussi quelque part. Et elle a des nuances de l'école, des anti-chocs chez mon grand frère. En même temps, collègue artiste, Bozi Boziana, le grand prêtre, grand-père. Donc, j'avais envie de ça, puisque quelque part, j'ai aussi une petite partie de Bozi. C'est pour cela que j'ai voulu exploiter aussi le talent que notre chère sœur est là. Est-ce facile pour une invitation? Bon, Scola, azabna facile à manipuler ou facile, il y a que benda été. Mon engagement, Moutou avant à s'engager dans l'ICAM. Il faut que ma campagne soit sérieux. Comme c'est du sérieux, il y a un préféré qui n'a pas hier. En attendant, na 600 ans, ba séquence aux ans après tu regardes ce qui est comprendre. Alors au niveau studio, les grandes. Bon, le studio passe très très bien. Nous sommes chez Monsieur Bamenga, MJ Record. J'avais voulu collaborer avec cette label-là, puisque bon, il n'y avait pas d'autre label où je pouvais aller me tenir pour que je puisse sortir l'œuvre que j'ai travaillée pendant 6 ans. Donc, je suis vraiment au moment de la faire vibrer parmi mes mélomanes. Tous les mélomanes qui écoutent la bonne musique avec les festivaliers. Et les festivaliers, je veux qu'ils soient à l'air, puisqu'ils ont tant entendu cet album. Maintenant, c'est la finition. Alors, banda bandi carrière na yo, vous avez un album na terrain to ou ça à Liboso? Non, ça c'est mon première œuvre. Mais je collaborais par-ci par-là. Je vous ai déjà expliqué l'autre fois lorsqu'on s'est vu. Mais là, on ne peut plus revenir sur le passé. Mais j'ai des choses à dire. Je les dirai quand le moment venu sera
précis. Niveau studio c'est comme la niveau nini po bato ba ozela babi bando kota studio ti lelo ezo bimaka te est-ce que niveau studio to comme la niveau nini po lelo makamongo esila to comme la niveau que bon toi le commencement après tu ça ba finissant ba makamnyo so wana komoni ba studio eza ba makambo zo ba temps donc ba mélomane il faut ba mekaka kozala kaka na attente puisque to koma ko se autoproduit bisomoko donc ba mécène baza vraiment lisusu te yango moni moi difficulté toza nango majeur yango wana mais toujours mekaka kana malembe to ko silisa yango moni na ngaki ke les 15 ans ezo ya awa ba vivre mode titre na bango na yembi na notre diva nationale Scola Miel azalaka pembe na grand-père aleka pe mo muke et pas ya yemoko le grand mopao quadra cora mais bon c'est comme ça dans la vie na kopesa mbote na batu délégation bazana Angola noko jidoka luyalu le jeune producteur Paul Tudilou Adolphe Tilamouina mon ami le millionnaire Kamatari azoyeb sabino rendez-vous kaka wane pas dona Monica to chetemba po nazoyela bino biloko kitoko to pesa mbote na Benjamin Makongwa avant to pesa mbote pas si selenge na tuna na sikoyo est-ce oluka producteur aboko fungolo porte to o salama ndenge na moko bon moni ba producteur na pesi bango pe ba faute ta po moni mutoko miseka mone karamba na ndenga ba jerki alors ko ba yebi ote take musicien ba yebi ote saper ba yebi ngata ke saper take parolier take mutoba makambo bele kaka mais moni banzembo nanga kande na sabino denema banzembo nanga zapina na diapason kaka ya la muzika siko le grand bia kakenda siko ngai na kopesa nani yango ngamo no bila betango kopanda betango baro juger sur le marché c'est tout na sambote na petit nanga Koli Chelumba na kopesa mbote na Safran de Kamatambo na Toulouse Baby Kiala monsieur le maire de Toulouse Tchacho Dembele double casquette monsieur le maire de Lyon na kopesa mbote na Deponza la l'échange Jambo Karone na pesa mbote na Maimbongo mbote na Joël Kilanda mbote na Kache Kiala na Luanda mbote na Matuda Mandangi et bon les financiers oh Freddy Bouta le financier leki ya JC Bouta na Genève na kopesa mbote na Licia Makonda wana pena donki azap na donki na kata famille petite sœur na Annie qui vit là na Lausanne na kopesa mbote na ba nièce na ngai Lici Doneta Vanessa na kopesa mbote na neve na Trésor na kopesa mbote na oncle na Ambara donc ozomona makambo yo eza makambo moko yoka mirundu po makambo oyo eza makambo kalinga mutambu merci donc eza makambo kosakana nango te na kopesa mbote lisusu na madame na ngai ye moko mukara me mère suprême libonga manzoko Chantal Katete wana ye aza à part comprendre topesa pe mbote na la diva Scola Miel potozana ye awa po makambo eza sérieux alors toi c'est la morceau le 15 dans le 15 boko sepela puisque makambo ezo salema ezaka ndenge yezo kotaka na fête ya kana abongoli ma ekomi 20 mais bato ba comprendre te azala koleka mwasi moko boye apesi ye mai asatandaki nango te quoi yango omoni makambo mokili eza ba makambo ebele okotaki to sanga baba biloko obekisa makambo bono bon merci en tout cas vanda ça merci na bande kono so balande biso merci Engambe Amputu merci Freddy Bouta merci na Désiré FMI topesi mbote pe na Alpha Mokou le Palladium na Maman Jolie topesi merci en tout cas tokomi na suka na FC Binoara que toyaki na Lyon il faut to solo la Lyon en tout cas kitoko makasi tokomi na suka émission na biso merci na 5 étoiles de love le véritable démana José Leumba ciao est-ce que ça la Patrick Malovengi Global Express Nakutu
bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya si oyo bakutia biloko mpe uzwi yango na assurance nyonso bakifunda nyonso nalokende na Angola. wapi Global Express no bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusutano numero 9 na Kasavu. Bana Kin, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Maloven à air d'ouverture na chose à l'île lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Wana bino bato bozali na poto olingi kotinda biloko ovela na Afrique me oza kotuna Global Femme Express ezalaka wapi eza esika kobunga te eza bongo na Chateau Rouge soko oye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numero 25 rue Léon Bandiku wana okomona Global Femme Express. Global Express ezo aider population congolaise communauté na biso oyo toza na France mpona kosunga badéronation baza na étranger précisément na Congo, Kinshasa, na Angola mpe Brazzaville. Toza na tozotinda bapoli toza na bafrete oyo ekendaka bacontener le fret maritime na le fret aérienne oyo totindaka na avion totindaka mpe bapetit bapoli express oyo esalaka 2 jours esuki kaka wana te toza mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso makini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo. Bandiku Global Femme Express ezali agence ya si oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux. Global Express rapidité confiance sérieux nga atikaki biloko siko nake komitikanga moko na biloko